Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania alors Moukoko. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille, tous les jours, tous là là problème. Tous les jours, tous là là problème. Yaya, mabe, baboko la ngote. Mabe zala aka mabe. Malamu etika la aka malamu. Yeba ko sala malamu yaya. Elo kweza yote. Aux endroits aux ouate, aux endroits où yibate yaya. Ata kutu, muntu ayeko pesa yo kop. Ndeko moko alobi landelanga dossier nanga. Landelanga ndako nangai. Zala gérant ya ba business nanga. Yaya ko komisa business ya muninga ekome yote. Bazwa aka mayele na eloko mutazo sala yozwa mayele loba bakenda nango boye lobi ngai pe na mwa muki azofuta nga na mwa muki onga pe na zwaka nga pe lobi na sala boye po komisa nga mutu mais kozwa eloko ya mutu okomisa ngo ya yo en tout cas ata na loi ya nzambe ata na loi ya mokilo en tout cas eza interdit. Voler n'est pas bon. Bande ko ngai problème nini ko biso bato tozaka na poto na bande ko batikala na Congo. Est-ce que tout ça na problème? Atali lo banza mezo ba que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bande ko na biso likambo e komi nini tous les jours bande ko baza na diaspora bande ko baza na poto na Bangola na ba Brésil bande ko baza libanda bazo bunda po ba investir na mboka na biso ba investir na Congo ba longola chômage na Congo. Pourquoi kaka bato to vandisi bango pembeni na biso bande ko na biso bato to lobi ke to zwa ba koma ba gérant ba yeka ko bomaka biso bazo bamba biso kaka nzete bazo tia biso ka bambeli na mukongo wana posa to investir te na Congo. Eza nini bande konanga bozonga simatoza kabinemite. C'est vrai que comportement to makantina biso na bande ko batika na Congo est comme moi un peu différent parce que ba mboko tozo vanda en tout cas ezala ba biloko musu otoko sala kate soko sala aux prison mais na ba mboka misusu ezala nango passable ba comportement mususu na ba intégrité mususu to koma nango libanda na ba Congo batebele bazaka nango te ndeko nanga to kabwana na bino kaka na makanisi mais na esprit na makila tozaka bandeko. Pourquoi moi na poto to ndeko moko a investir abundi atiki bana na ndako azako kene musala atiki mobali akero luka musala atiki mwasi azokene kobunda bazo sa mwa likelemba bazo économiser babi un jour biso tozonga la biso Congo un jour biso to linto investir et bongi to banda déjà ko bongisa mbongo na biso à côté babandi ko bongisa mbongo ba koti ba makelemba ba privé bana na bango même kolia biloko malonga pona ni po ba investir lobi tozonga na mboka na biso ya Congo po to kozala toujours mieux na bamboka na biso bande kwa poto ba yeba investir bande kwa de partout ba investir mais bino bato bozala ka ba gérant na biso bino bandeko na biso abasi na mibali bino ba papa na biso ba mama na biso botikala na Congo ba cousin na biso pona nini soki to pesi bino je bo gérer ba biloko na biso bo landela ba biloko na biso pona nini bo komisa ngo ya bino pona ni bo beta ka biso ba kosi kibota pona ni bo chaka biso ba mbeli na Mukongo. La famille tout ça la kabino nini bozobo ya biso to ya ko investir na mboka na biso moko. Je fais appel à tous les bana poto na bana bande kwa diaspora na bande ko bazana Congo wa mitema malambo partager nga vidéo oyo et comme la bande ko oyo basala biso mabe tant muso à travers histoire oyo ya ndeko oyo et au sala bango passe ba kozonga pour la histoire triste réalité. Il y a un bon tonton oyo il y a tonton oyo a luka abunda na poto na mboka Bruxelles ta la grande sœur na ndenga sali biloko na ye moko atonga banda kuna ye ndeko na ya mwasi asali 5 ans yango ayamba kayeni na téléphone soute abenga kati apia ke ba compte rendu te ya babiloko na za na Congo. Tonton na biso a jugé bon alobi mais ya sala souci nte ngana kitela na Congo akiti na Kinshasa ezali solo etikoleka kaka semaine oyo ndenge kaka to bandi semaine oyo ya sika ndeko mobali akiti na Congo tango akiti na Congo aye kokutana ya na ye a surprendre ya na ye bo yo kabilo moli solo botala yani makam nenga amemi likolo ake kangisa ye ake a détourner biloko ndeko na ngai abana ko isanga defa mbongo pa bakambiste et puis mbongo na defa 10 000 ye fois de dommager 15 000 do mema ndeko noka tina ti
et puis likolo nango tango babandi ko sala makambo wana nyonso balimba ke ko kanga ye ba kende na prison makala ba meme na sosa kuna na sosa ba meme na prison makala ba kende na ye mais tonton kaka lokola eloko eza ye lokola nzambe ya bolingo azalaka yaya et détourner et comme tantine wana ba kanga ye et puis tantine wana nde toloba tantine wana abi yo kaninga na moi yo kaninga na moi na butu zelo mona makambo na yo ndeko na ye mwasi aye ko bamba ye ndenge badiri ya tonto elobi ndenga lobi aye ko bamba ye nzete kosiki botanga na yebite abambi ye masasi na makolo yaya komi paralysé mwana puisel mwana poto paralysé na Kinshasa pona biloko na yemo pona babien na yemo tuza mayele ya bana poto ko investir na Kinshasa eza mabete to kotika pete mais to tchaka die dedans yebaka mutu nini ozo tche gérant yaya ata Koffi Olomide baki nganga ta formé mwana atika la na seke moko to mibale ya ye moko boli la kisaka bango nyonso te et puis soki ozomona ke na famille bozana batu moko boye baza mwa mavuanga ozana posa ka ola kisaka bango te makamno nyonso zo sala investir toi-même sala makamno yo moko bayeba na bango te parce que motema mutu ekoma nango ya kobeba o defisa biloko tindi biloko na Kinshasa ba defisa bateka bazo solo mbongo bakangi yo mbongo okende boye memi ba conteneur na yo bato babandi koteka bazo yiba yo ba mikanda ya ba voiture na yo ba changer ba commission ya bango donc bato ba osala biso ba mabe ezaka ba entourage na biso ezalaka nini bana poto bozala mayele bochaka Dieu dedans bochaka Dieu dedans bozala très sévère bandeko boza de partout et plus en plus botalisaka bandeko na bino na bandeko na biso ke toluka mbongo eza ya pasi soko salinga mabe ozwa nini ngana na bana nga na na famille na ngai na na foyer na nga na zobunda po lobi bino pe un jour bozala bien nyonso ya ngai ekoma ya bino te mais na osala ke nzambe soa sungi so ngala zozwa bien bino pe bozala bien bozala motema mabe malamu na bato pe bandeko bozala posa investir so moni famille ezala mavwanga ezala ba business ba compagnie ba société minene o ba komi soko ye vers bango o lax bango terrain na o ba salelo ba plan nyonso ba ingénieur bazala kawana ba pesio ba montant o ba rotonga ba tongeli onda kuna et si il y en a bango contrat et si c'est vrai que bango wana pe sous bato maboko ben ingénieur o banani bato basalela bato ba plan wana bango sous bato mavwanga donc tout ça na mayele ya ndeni ya ko investir na mboka wana parce que malamu e baluka mabe mais keba malamu etika la malamu eza makambo oyo e salama tous les jours donc awa to ekolobela ngo bolanda vidéo la famille bolo bateke miso lobi ebele ça fait trop mal bolanda vidéo bande kwa diaspora bande ko boza na Congo en tout cas so boza mitema malamu na bisote ata chômage na mboka wana e osila te po bana mboka ba diaspora nde basili sa rapé chômage parce que sur bolandika makambo oyo keto tika mukonza mboka e ozala kilo mukonza mboka e osala musala ye mokote biso pe bana mboka il faut to telema to bunda to luka parce que mukonza mboka osunga mutu nyonso te akopesa biso piste munda mutu azwa na ndenge na ye ça se passe comme ça. Voilà, bolanda vidéo à tonton, ça fait trop mal. Partagez, bozala mayele, la famille. Que Dieu vous bénisse. Courage à vous. Bon l'embate, to continuer et simba. Allez, bisous la famille. Zawana eko koma boy. Tozongi mena yeyo. Le passé et le présent. Passé Gédéon. Oui. Natike liyo lobakasi. Iye moko aloba. Boyete. Boye. Yo moko loba papa. Amen. Amen. Dans la Belgique. Oui. Kombo na ngai Giki Matuku Pembele. Naza mwa biloko na nga natike pa ndeko na ngai. 5 ans atindela nga mbongo te. Nazo benga er moko abloka nga téléphone. Er moko akosi ngai o basambaka na casier judiciaire. Parmi biloko wana lupango. Na lupango. Voilà. Après nalobi na choité nazui avion na Kiti. Yepa ebagité. Na Kiti na luki master na ngamu yepa zongaki. Tukute na master bengie akosi maman Rachel yakozwa koli oyo diki atinde uti Bruxelles. Aye pe ona tukute na matonge na lupango era zoya na biso na kata jeep na moni na sika zoya na fongoli jeep atuninga oye ko sala nini ngana bite ngane ko zo mbongo na ba document na ngai o yaka lobe ko zo mbongo na ba document
Ok. Toi, boy lobby, oh, dans un hôpital, non, bah, yambinga te. Oh, toi, jeudi. Toi, jeudi, boy. Oh, toi, na face à face l'église à Saint-Joseph. Nazoku Tarana bar, on a mon 8 bureaux de Babimelanga, bien armés. Ah, oh, toi, qui est parquet. Toi, qui est petit. Nous avons déjà à lycée, on a mbongo, à faire si ma magistrat mbongo, bah, mapper des gens là qui sont de prison. Tu as une liste, il y a carré qui est de prison. Toko Taruna, bah, magistrat, wapi par exemple, il faut aller à la garde à vue. Intervention, babi, à Rola, à Ate, à mon apotou. Oh, Toko Marosamba, on a eu magistrat, on a la samba dans la tête. Nebite lo na osamba parce que master mon collègue à côté habitant il y a osamba bo été fond ben azal ba ni ko poser ko ba question ba poser na to sambi ngana ndeko na ngalo binga na tinda ke a o defa $10,000 ba kabista na zong sala $15,000 avec na dommagé $30,000 loko la $45,000 sambi ani sili magistrat tuni mama yo e ofunda par zo pona ninya o ngala e ofunda ele nga ba criminel ba mosko magistrat ndeko na ye ha muninga te maman magistrat lobi papa parisien to besoin liberté provisoire au peu $500 na ebisi naza $500 te discussion ba tikingana et comme to ma o samba omi o samba lundi mardi dossier que tribunal que tribunal la sosa kuna kuna bakangie babi mamoza muyibi akenda prison ke prison boy silité na vandi boy na mona dana ba out na senti ba betika da koskibota lesi bato ba betika koskibota ba beti yo nini kake koskibota kosikibota koskibota soki kake soki paralysé na éviter na o senti ka bien te na kena conseil babeti ye nzeta butu olili toke na conseil à faire ya paye du peuple na koi toke na conseil héritier na koi un certain mercredi ba pa ba hôtel to vandi boy era ba kika tala randika sata sala e ba kika vers minuit paralysé bana bamba minase donc il paralysé ah nani ko ganga gangi paralysé na hotel masute ba tu ba e boy oh to benga ambulance na habité oyo eza ambulance te oyo tobenga pasteur nga na bi te na prophète na ngai Emmanuel Dodi amen na okeye na bino te boye na prophète na ngai Emmanuel Dodi prophète pongo mpe nayeba église yango te nabengi petit na mo internet petit frère nga naza kokufa ya kotika ngai na église ya prophète Emmanuel Dodi oyo vie nga nasambelaka kuna te manakende kuna eza te na insiste na bi nazokufa oyo nasambelaka kuna te tiens la personne numéro de téléphone ensemble vous assemblez la kuna après ce numéro de téléphone de ceux qui a maman Sandraline nabi et dérange pas